Coucou, bonjour, bonsoir na balandignon, c'est la grande découverte. Lelo toye lisusu devant bino, toya kolobela affaire ya Ferregola. Affaire ya mbongo ya promotion ya ba journaliste. Affaire ya Fally Ipupa na Ferregola. Nani aza numéro 1. Bande koto banda nanu na affaire ya mbongo ya promotion ya Martyr. Pourquoi ba journaliste na biso ya Congo bazoboma msala ya ba musicien? Pourquoi ba musicien na biso congolais bazo se confier mingi na ba journaliste? Eza nini? Mboka ezoke na kokufa, mais ozomona ke ba délire ezanga tina. Ole to se soutenir, mais biso tozoluka division entre nous. Pourquoi Congolais akoki kozala bongo? Pourquoi Congolais aza na ma yele mabe pona muninga na ye Congolais? Bandeko, tomonaki stade Martyr ebetami, Fer abeti concert elekaki ya Fally, Fer atondisi, ekitaki emataki, Fer abeti concert na ye sans sponsor, Fer asali bo azongisi boye. Soi-disant ba journaliste basala ye promotion. Soi-disant Ferregola kabaka koleka ba musicien nyonso. Mais eloko ekamwisi biso koyoka ke Fer ba journaliste bazolela, bazo réclamer mbongo na bango ya promotion. Déjà nga na yebi soki osali musicien avant déjà osala promotion ya musicien, soki réellement oza na posa ya mbongo esenga osala contrat avant. Bosilani mamwa mbongo yo siko kosala kaka promotion ya musicien na yo. Mais tokamwe koyoka ke dans ba journaliste basali na bango promotion ya Ofele, ya Niongo pour que mbongo bafuta bango après Martyr. Likolo nango après Martyr bazwi pe eloko te bazwi 0. Po ani ko welisa bongo bandeko. Et ole zalata ba journaliste o ba obima sika ko kamwa ba ya mikolo. Lokwa ba Laura Tendance, lokwa ba Virginie Manganga, Laura Tendance kuta tika na ye musalo banda kala. Mais ekamwisi batu azongi oui, eza bien ndenga azongaki po soutenir ndeko na ye musicien congolais na biso Fally Ipupa et Ferregola plutôt. Mais kokamwele ko ekamwisi batu bagolo mususu ba déclarer, ba journaliste mususu ba déclarer que Laura Tendance balie mbongo basali bo ekendaki ezongaki. Oh, batu mususu balobi ke Laura Tendance pe azwi mbongo te ye pa azo réclamer mbongo. Maintenant tozoyeba te nani azo réclamer mbongo, nani azo réclamer mbongo te. Ezali ke bapanzana, bagolwa bapanzani. Nyonso wana sikoyo bazoyeba te bazo déstabiliser Ferregola. Or, Ferregola tomonaki atondisaki Martyr. Concert wana ezalaki concert moko élevé amata likolo. Akomata pembeni ya Fally Ipupa. Mais apparemment, concert wana ya Martyr, ole to continuer kolobelango, ole ba Gaulois pe ba journaliste na ye ba continuer kosala promotion ya concert wana, kotalisa batu. Comment ça a été préparé? Kotalisa batu ezalaki ndenge nini po ekoma tina niveau wana asala plein. Mais bango siko ekomi ba diskite ya mbongo, ekomi Ferregola kabaka te, ekomi ekendaki ezongaki. Siko ne botiki Ferregola bongo, bomonte bobomi carrière ya musicien na bino. Mokili siko ezoseka ye. Likolo nango bokoti su na distraction. Ya ke Fally na Ferregola. Ekomi bokomi ofinga na ba parents na kati. Bandeko tozokende wapi? Musique congolaise okende wapi? Nani ayebi yango te ke Fally Ipupa aza numéro 1? Tango Fally Ipupa salaka musique na ye, abandaka musique na ye après avoir kolongwa par
président na biso Kofi Olomide. Fally Ipupa asalaka nini na ye ya droit chemin. Et faire rigola tomonaki asalaki sans interdit. Après avoir kokabwana na bandeko na ye ba Bill Clinton et tout. Mais Fally sera ponaki droit chemin. Peut-être atalaki déjà na l'histoire aigle, atalaki déjà droit chemin. Et zalaka nazo kende kaka droit chemin. Mais faire peut-être pe yango omona en même temps obota. Olingo pesa mwana kombo. Tala no kombo pesa e. Ko pesa mwana no kombo ka atena lo yenge. Ozwi ka kombo bon opesi. Tende konanga. Tango olingo bota. Tala kombo nini opesa mwana yo bandeko. Po bakombo mususu pe eza bakombo moya mabe. Bakombo mususu eza bakombo ememela batu malédiction. Mwana ana oza ereste to erete. Yango tongo lingo bota. Fally atalaki musika apesi droit chemin. Faire atalaki nepe musika apesi sans interdit. Mais lelo botala faire ndenga azokende. Ba journaliste bazo ya toujours kolukele ba problème bazo ya kokitisa ye. Mais faire azo ye bateke ba journaliste o azo benda pembe na ye bango bazo kitisa ye. So bozo se rappeler fait ego la salaka émission mona na Karine Mokonzi. Émission na salaka. O aloba ba propos ya mabe sur Kofi Olomide. O esalaka akende ti prison. Si je me trompe pas. Et zala pour nani na zala toujours si ma journaliste. Alien kozala toujours si ma ba journaliste. Nyonso wana ezoboma carrière na ofaire egola. Bagolo asiko eza mambo soni bakoma wela mbongo soi-disant ya promotion. Na ba journaliste on koma boko ekondima vraiment. Osa la promotion ya mutu sa contrat sans kozwa mbongo. Ondimi ko sa la promotion ya nyongo. Po nyongo ngo bafuta o yango mukolo nini. Siko oto benga ngo bozo humiliation contre Ferré. Bozo humilier Ferré. Boloba nini batu ba oloba nini ba jaloux ya Ferré. Ba oloba nini Ferré akabaka te to ba oloba nini. To azaki dianfuka to ba oloba nini bandeko. Olebo sa la promotion utu ya banzembo a Ferré. Ferré auto bimisa album awa. Ole boluka bosa la promotion nango, bosa la ba challenge nango, batu ba yeba yango. Ndenge bato tozo mona lelo banzembo afali soko koti TikTok. Oyo kuna mede. Pardon boyo kama wae. Ah maman. Ma vie toujours compliquée. O monake elongwana o msusu aye kuna aye na nzembo aledidi o kuna aye kuna bo munake quand même bandeko ata ba journaliste te na ba fan bazo sala Fally Ipupa promotion ya Formule 7. Mais côté affaire on le basa les promotion ba nzembo na eyebana. Même partout mona na poto bandeko msu na Congo partout oyo reke bandeko baosela musicien na bango artiste na bango promotion ya banzembo na ya Formule 7 bandeko to mi kosa te ya Formule 7 ezo beta mananenga mkiete ezo beta na nenga mkiete batu bazo yoka Formule 7 na ndenge ya mkiete. Et puis liko na ngobotala kufali bientôt la yu arena izoya. Kala mingi te tokoyoke susu abeti na ngola. Kala mingi te donc omuna ke ba contre izoya sekoya. Makambo izoya sekoya. Trophée nde trophée. Malgré ba problème eza na mboka omuna ke kota musique quand même Fally aolongola quand même ba congolais moins ba stress. Aolongola batu moins ba problème. Oui, faire aebe yemba zana mungonga ko yemba to boite. Me bandeko ba journaliste to sunga non faire. Azaki mutu stade martyr ndenge salaki
plaît bavie nyonso ya wenge basoutenir ye bajournaliste basoutenir ye azalaki mutu siko aavance akende mosika bacontrat eya ebele me kaka bino bozolukele baproblème kaka bajournaliste bozolukele baproblème bozofingisa ye or nayoka message eza na message moko fe egola uta kolanse message wana na otiela bino yango awa fer egola uta kolanse message abi alingi na ye te mutu ayoka musicien ata moko afingela ye mutu alingi kimi aza na mposa asala mosala mais apparemment bato bazopusana pembeni na ye bazoya nde mpo bafingelaki bato bazoya nde kofaire baisse ye akita baza na mposa aavance te or bozosala mabe bandeko division ezalaka malamu te botika fer egola alanda nzela moninga azokende ndenge abetaki plein wana aza mutu avanda boye te aza mutu fo avance baproduction ebele fo eya bino fale bo ede ye na musique na ye fale tosunga ye tosalele bapromotion tosala bachallenge ya banzembo na ye apart yoka sauce banzembo mosusu bato baoyeba yango te eza mpona nini parceke bozoya na bambriema ya benjure mama marie avandi na ye kuna ayebi eloko te me kaka bino bajournaliste koya kokotisa nkombo ya bato mama bato na kati kaka mama afere mama marie ekendaki ezongaki mwasi afere avandi na ye kuna toyoka bamusicien étranger bamusicien américain bamusicien oyo baza même na France oyoka jamais makambo ya basi na bango na kati même maître Gims boyoka ko makambo ya mwasi na kati te eaosala nini mosala eza fere moto aosala mosala eza fali moto aosala pourkui boya okotisa nkombo ya Nana Ketchup na kati Nana Ketchup aya chanteuse mwasi ya fere aza chanteuse mama marie mama ya fere aza chanteuse mama Monique ya bato oyo akufa na ye eske aza chanteuse bandeko mpo ni kofingisa mpe mboka yango ntina baniveau oyo kofingisa mboka ntina baniveau oyo bozofinga na bamama na baparent oyo bakufa na bango bolingi bolamusa bango bosekwisa bango na buzoba ezalaka nini tozokende wapi na mboka yango Congo tolinga makambo ezanga ntina epi na bamusicien yango mpe bazokobenga na bajournaliste yango te imaginez-vous siko otala fere kaka bango wana olingaki otiaki bango pembeni na kaka bango bazosambwisa yo ke ofuti bango te obeti stade ya Nyongo basaleli yo promotion Nyongo na ya solo na ya lukuta Charlie Prince ayaki approche fere aye na makambo likolo ya makambo afinga fali mabe azongisa me eloko siko ekamwisaka bato fali yango mpe ntango bofingaki wana ole akita azomata ndenge azomata bongo fo pa koyoka soni fo komikitisa be master bendanga nga mpe na mata nakoma lokola yo tozalaka na posa tomona bafali pupa bakoma ata 3 to 4 na baniveau oyo fali aza nango wana tozalaka na posa azala ye moko te tozalaka na posa fali bakoma 3 to 4 ata mpe 5 ti likolo me lelo ekamwisaka biso komona meme bavie baza contre fali komona président Félix Wazekwa azoseka fali pupa
ke ba musicien na ye bayebi ete bayebani te devant Fabricas. Fabricas kuta saela avec sagesse, on dirait akimaki ne question, akimaki ne correspondre. Pourquoi na ba vie, na ba petit, na ba master, bolingi kaka kozala contre mutu moko. Mutu yango sikoyo asala abino nini? Po so toyoki mpe banzembo afali yango mpe toyoka bambwakela te. Nesa bino eloko moko sepena na lipamboli ya moninga po yo mpe opambwama. Tango omoni fali azomata yo sepela. Soko sepeli bandeko nanga ndenge opambwamela na yo moko ondima te. Me yo tango omona moninga azozwa lipamboli na ye yo ozoka keto, ozoka motema mabe. Wana lipamboli na yo ozolekisa yango kaka boye. Ozolekisa yango kaka boye lipamboli na yo. Komona Kari Mokonzi tango bando finga fali na ndaku na ye. Ba Jael nyonso bando soutenir Karine Mokonzi. Ba betelaki ye maboko. Po ezalaki juste pona ki camaraderie ko soutenir ye malgré ba musupe parmi bango bando sepela te. Mais lelo Jael azo sala yango muninga komo yokele keto. Ozo mona place tozo kende. Tozo kende wapi bandeko na biso. Tozo kende wapi. Ba musicien bozwa maele. Botala banani bozo pusa pembe na bino. Mama ya fali oyo bat nyonso bazo finga. Toyoka ba témoignage mingi, surtout ceux bongi bo yoka ba témoignage mama na pe a son âme na bandal. Boko yoka mama wana ndenga banda kosunga bato. Ndenga bando kabola lipa na bato. Ndenga bando kabola loso eloko kolia. Babi mama nazala mama boboto. Mama moko malamu. Me mama batu innocente apema na ye na kimia. Bino na munoko na bino kaka kosite na kombo. Bobanga te. Bobanga kate moko. Hey. Bandeko. Faire luka bato yo. Ba osayelo promotion. Benga na batu nyonso bazo fingelo batu. Ndengo salaki pa ba musicien na yo. Salango pepo na bango. Benga na batu nyonso bazo fingelo batu. Bazo apportelo eloko te. Au contraire ba olukelo nde ba problème. Bazo lukelo nde baisse. Baza na posa o avancer te. Oh, biso to na posa nde to mona ki stade de Marseille tonzi. Après fali you arena, to mona pe faire you arena. Après wana to mona ba contrat mususu ya ba brazaka te. Okende. Po to se rappeler banzembo sala pe akale. Mama ngana kanyi motema na nga ya Paolo de Souza. Tala niveau banzembo kitoko. Me banzishaka banzembo wana tozwa yango sute. Ezo ya nango me ezo yokana te. Pourquoi ezo yokana te? Ba journaliste bazo préférer ko fingelo batu ke basaelo promotion. Oh, après stade de Martyr, fallait vraiment promotion et quitter Mata. Mais to kamwe après stade de Martyr, et comme non mamususu, et comme ya mafinga, et comme ya mbongo promotion, et comme babimisio au salisi bango promotion à nyongo. Tala niveau faire gola. Même l'ité à Kanda, tout le monde a déclaré mbongo promotion te. Abi vie faut yo pesa ye. L'ité à Kanda a déclaré mbongo promotion. Alobi faire gola faut pesa ye mbongo promotion. Pour y pas travailler dire. Tala niveau au salisi batu misala ofele bagolwa baleli faire solo la benga na ba omoni nyonso ba o baya ko flatter yo benga na bango. Si réellement oza na souci musique na yo, oza na souci musala na yo, trier yungola batu faire gola yungola luka vraiment ki yungola. Oh, Bill vraiment yemba. Ki yungula bango papa.
bazoya kolukelo ba problème, bazoya kolukelo ba conflit, bazoya kolukelo baisse. Imaginez-vous pour Betty Stade, soi-disant sans producteur et sans bas sponsor. Sikoyo mbongo o pe bato bazoluka ozwango pe wapi po biye pe ezalaki nango mbongo malonga te. Bato bafuti ba biye mais tellement sponsor azalaki te o gagné mbongo ebele te. Siko bango bayebaki te ke tango ozobeta concert à Martyr wana ke sponsor oza na problème sponsor. Oyo ekomi bakomi oyo mpona ngai eza bazosambwisa musicien na biso Ferregola. En tout cas Ferregola luka o trier bato o baza pembeni na yo. S'il s'agit même osala nde Kofi alobaki ke oyo akotanga kombo na ngai akofinga na nsima kombo na ngai na ete osuka na justice. Soko osali yango bajournaliste wana bazoya po eza bajournaliste mosusu bayaka sans batinda bango. Aye kaka po aprofite kaka ndenge beze eza. Alors soki kaka osali bongo Ferregola napesi yo stratégie omona bato nyonso baokanga minoko po boye eza nde carrière na yo nde bazokitisa kofinga bamama bato na nsima kombo na yo. Kofinga Fally Ipupa na Ferregola ata kutu bolobi te ezomonana ke Fally aza likolo ya Ferregola. Eza nde fo ko encourager Ferregola pe alanda ye. Eza course. Na minute o Ferregola na Fally eza kwa président de la République. Tocha ata président de la République na premier ministre. Premier ministre kuto ya msupe eza pembeni. Totika lokuta. Kongole oza lokuta. Surtout ba journaliste internet bozana lokuta moko. O comparer Fally na Ferre oyo kotondisa Martyr eza oui asali eloko ya monene mais eza teke yango ememi ba trophée yango eleki Fally alors botika mutu botika Ferregola aza na posa akoma lokola Fally lokola aza na posa wana botika ye a se conduire ye moko dans les bons. Tango bino bozo ya sima na ye, bozo saba n'importe quoi, bozo finga, bozo loba. Boyeba bozo lukele nde bes. Boza na souci na ete, bolingi ete boza lokuta. C'est ça. Ferregola, yungola bango. Benga na bango nyonso o baya kofinga biso to na posa concurrence loyale toza na posa concurrence ya mafinga te toza na posa biloko wana te yungola Ferre yungola bango ndenge mo pe Fally kutu ya sakana te ya bloka mbala moko akenda kutu de gauche à droite te mbala moko a bloquer. Bandeko to changer toza na posa to continuer koyoka musique toza na posa Fally azala wana Ferre azala wana Héritier azala wana et les autres bazala wana concurrence loyale wana tolinga yango tomona yango na bamboka mosusu même ba Nigérien omona ke oyo me bazalaka bien mais biso même na monde ya théâtre oyoka kuna sila na Belleville rando mpona nini ka Circe wana eza mabe te me ezala loyal oyo ya biso ekotaka ntina kati ya motema botie pena motema mabe na kati yango moni mosala ezokufa yango bomona nyonso na Congo ozwi kota misala politique ndenge moko dombe okotisa mitema mabe ntina kati vraiment na niveau ya koboma mutu eza pasi pe mawa bandeko eza vraiment pasi pe mawa
boluka ko changer faire egola elo na yebisi yo soki kaka oyungoli omona ndenge okende oko avance baoya ko distraire yo for nothing. Bandeko yango kaka lelo tobaki toya tosola na bino parce que ezosala vraiment passe. Tant bokota na chaîne na biso s'il vous plaît bobosana te ko liker ko partager ba vidéo et puis ba comment na bino ezosala biso bien moi ba encouragement wana tolingi yango mpona lelo tosuki awa bisous bye.